Je le dis. Les a abandonnés comme un chien. Je le dis. Les a abandonnés comme un chien. Tala kutu ba Congolais ngambo ba yeko proposer nga ba yelinga chemise ezabo. Na tinda message pas président Sassou a aidé nga. Eza ko humilier pays na biso mboka na biso na zo chama ya monokipe. To pour ça les lots et il faut ça les lots. Faut ça les lots. C'est que dans la période de compte comment déjà en 2023 bah député bah il y a des gestes et puis on va nous faire un rapport médical na n'importe qui té on a tout mon clarté nani a s'occuper na ngai nani on a pas ngana bindenge nini ngana sali ba clip belé sokoda ba zo dirigeant ngokuna tozana ba artiste mi balé nyokalonga za masumu za elombaza ezana bato kuto ta clip asala tatante ba yebi ekutite mais chaque fois ba benga ba ngomba ke tozwa mbongo ngayo na sala na Lorette la père na sala dollar na sala mbongo kota nini ngana zwa ke lokote ba ke funda na tribunal ba démarche nga moko na sala passeport ozana ngo passeport pe na zana ngote bona ko basala passeport o passeport ko sala monique ozana no espoir mbongo yango yo kokende okendo bimisa na masmani ba bakende na passeport fondation banda ozwa biso na charge mais sikoyo fondation ozwa biso na charge normalement ona na Kinshasa ou Italie qui étranger et Tali sous fondation. Ah, exactement. En décembre, nous avons ça. Depuis que vous l'hôpital. Depuis que vous avez lancé appel et pas Batou Bazo. Une année. Depuis que nous avons lancé vraiment presque une année. Réaction Zakate. Est-ce que dans notre petit, on a un téléphone, nous avons reçu un message, on a appelé d'accord, on nous a dit que aux malades et vraiment aider vous à évacuer. On a dit oh, mais chaque il y a un rapport médical avec tout le monde à Senga qui est côté et à Zobi Missambo on a qui n'est pas vidéo mais non comme ko sakana ngana no bakango na silika ngina bina osana ngo kala na beli tafele na ba auto bando fanda na bana personne ale kakaya ko bandre nga fisi sawa donc nga pe na bimaka te o na bimaka na te ça toujours na tap taria kana mangote ndenge za la ba sangani ba artiste o le jour tête ba le talanga bato ya baza na étranger ba ange solo banani ba de Londres ya diko bazotinda bato apokende tikela vie mwasaka l'autre awa penza loko moko je le dis les a abandonnés comme un chien. Ni Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te communine. Hein? Aziz a ucho benga nga oh yaya eloko relié zate. Karmia benga nga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo kaka na début moi boloko relié zate donc provision to ba maman tienne provision na ndakuté. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino naba masa nabino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topé bo s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topé bo benga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko nabino, naba famille nabino, et pas master nabino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Pour vous et pour nous, qui vous parle de show. Bien aimé aussi, nous avons fait ça là, avec la paiement. Tout le monde maman et maman, tout le monde maman ce qui a aliéné parce que l'espoir déjà une femme d'un homme de Dieu, tout ça ici quand tu as la bénédiction, maman
À vous la parole. Yebika, artiste que je le connais depuis longtemps dans le Ghana. Oui, oui. Et en tant que servant de Dieu aussi, je voulais, à mon nom du prophète de ici, au nom de l'église Archimuré, lui rendre visite. Ningezate, tu es qui n'a moins bouquet à Poulia, n'a moins enveloppe pour qu'elle permette quand même de plus espoir. C'est pas pour. C'est pas une pub, ça ne doit pas être mal interprété, mais c'est aussi pour interpeller les gens. À un certain moment, le prophète Abela, les visites étaient très importantes, ça me faisait du bien. Quand mon père Abela, quand quelqu'un vient te rendre visite, ça te fait du bien, ça te réconforte, ça t'apporte un sourire. Donc on voulait quand même aujourd'hui, combien nous avons ça, mais ce que tu as sexy pour que Azo est seul, Amo ça n'a manqué qu'à malade, Amo n'a pas que malade et il y a quelqu'un d'accord. Donc nous sommes à Canada, c'est Dieu qui sait l'objet à tout. Que nous avons vraiment habité ça y est, à ça là et voilà. Par rapport à son cas, parce que ça pour ce que vous avez intérêt, vous êtes l'une de sortes que nous avons connu depuis longtemps, on est une famille depuis longtemps. Et Yann Dimos particulièrement, c'est un de vos frères que vous avez vu depuis des années. Mais aujourd'hui, vous êtes passé pour juste l'assister avec le cas qu'il a. Mais il y a un problème qui persiste. Le problème, c'est quoi en question? On a parlé de sa maladie qui demande qu'il puisse être évacué précisément en Afrique du Sud. Alors, je ne sais pas, vous, en tant que maman pasteur, quelle sera votre contribution, même par rapport, vous êtes une maman, si vous pouvez aussi sensibiliser d'autres mamans, d'autres pasteurs ou d'autres personnalités qui ont un cœur à venir en aide notre artiste Yann Dimos. Oui, que les gens viennent l'assister pendant qu'il en a besoin, pendant qu'il est encore en vie. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Je vois quand les gens le suivent à la télé, par moments nous oublions nos problèmes, nous oublions nos soucis parce qu'il fait comme art, ça nous aide. Donc toutes les personnes qui nous suivent ou qui le suivent ou qui l'ont connu, on a encore besoin de Yann Dimos pour que les gens viennent le soutenir pour qu'il soit évacué et que les gens mettent les moyens. Que ce soit le gouvernement, les personnalités, qu'on chante, qu'on cite les noms par-ci par-là, que tout le monde vienne. Je crois que la porte est ouverte, elle n'est pas fermée. Il est là, il a encore envie, c'est le moment de lui montrer qu'on l'aime, de lui dire vraiment qu'on l'aime. Tu sais, quand quelqu'un sent qu'on l'aime, il rassemble ses forces pour tenir. Hein? Donc vraiment que Yann Dimos se sente que nous l'aimons et que nous insistons et que nous voulons qu'il demeure en vie. Si ça ne dépend que de nous, nous souhaitons qu'il demeure longtemps en vie. Mais papa Yann Dimos, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que le médecin exactement va ébissio parce que à vous voir comme ça par rapport à Yann Dimos au bâtonnier sur Bayebi, un artiste, on sent vraiment que nous autres les hommes à la montée. Na contacté HG, na première presque na salaki 8 mois pour na sali 8 mois. Après, médecin traitement, médecin, je dirais cardiologue, d'ailleurs, il y a Yann Dimos en tout cas. Vraiment, tout ça, nous sommes tout ça la main. Problème là, vous avez un problème, il y a cœur. Problème à cœur, vous avez un awa, pas soigner Kango. En tout cas, tous les kawana minimé, oriental bango, donc tout le bango en étranger. Inde, Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, France, ce qui est moyen, Souzana, Makoki. Donc, il faut que ça là-bas démarche. Pour qu'il n'y ait pas de pays, on a des gens qui soigner. On a tout le monde bon. Mais, il y a une attestation médicale signée par 3 médecins. Est-ce que le docteur peut faire une copie na meka na moko na ba famille bien na luka bato o ba ko sunanga nani cardiologue ay ko pesa nga copie atesanga copie na be fort personnel na tinga na Inde kana ba connaissance na ba relation kana na tinga na Afrique du Sud. Deba pesanga ba
baproforma wana na nini nga moko moto natinda yango na Inde, nga moko moto natinda yango na Afrique du Sud ya France mpe nga moto natinda ya France eya nano te ezongela mpe nga moko pere ye ezongeli nga moko après na meki kokoma nakomeli primature nakomeli résidence nakomi partout voilà en tant qu'artiste ta problème naza nango badocument bapesi nga yango oyo babanda démarche babandaka soki moto azweli yo document abandi osala elo badémarche nga moko nasala passeport mpe naza nango te ebona kobasala passeport po passeport okosala ere omoni ke oza nanu na espoir mwa mbongo yango oyo kokende obimisa na masimani babakendeke na passeport obie na kikwite donc naza ni na passeport ni passeport aux anango, ni document moko au lobby que c'était la fondation et puis Sabino Bakar pour la Kokende. Pendant ces 8 mois là aux Aki l'hôpital, n'a pas d'air quoi assumer ba frais na bango. Normalement elle to ça la nini, ce que na avant de soigner yo, normalement ba ça la raboyo OK. OK avant ba soigner ba benga la fondation est-ce que ba bengi fondation a pété accord. Voilà. Donc pour banque Mogoza wana banque ba signé que nos fondations a signé. Donc fondation banda aux habitants na charge. Mais si quoi fondation aux habitants na charge normalement on a na Kinshasa. Ou Italie qui est étranger et Italie sous fondation. Ah exactement. Si quoi yangi mo s'il te plaît ce que koye bisabiso depuis qu'obimi na hôpital wana ya HJ si je ne me trompe pas. Au sali déjà combien de temps nanda pour tout le monde à quelqu'un na yo so pour s'aggraver ka. Bon presque na décembre nazo ça ina. Depuis qu'obimi à l'hôpital. Depuis que vous avez lancé appel et pas bateau bazo. Une année. Depuis que vous avez lancé vraiment presque une année. Réaction Zakate. Est-ce que vous avez reconnaître que vous avez fait pour tout le monde le maman Tina oyo nzambe asimbiye motema nae par rapport à relation avec maman mais aussi la motema de maman biso batuto yebiye à déplacer ti ya pour porter une forte. Est-ce qu'il y a quand même bateau bazo ya pe pour soutenir yo? Bateau bazo ya kaka soit moto et moté mais bouger parfois il y a tikeli ça qui a l'osso tikeli parfois c'est mou bazo te kaka wana mais Moutounan nous t'a porté garant cœur. Mais je ne crois pas l'aide qu'on veut apporter, on le dit, on le crie tout haut, je veux faire ceci, la continuité sera ça, non. Mais on va faire un geste et après on verra si ça va interpeller d'autres personnes et s'il y aura une continuité. Dieu seul le sait, mais nous prions que Yann Demo ce soit en vie pour qu'il continue à nous égayer. Dites-le quand même, il nous manque à la télé. Là on était là. Maloïka, j'ai l'habitude de le faire. Dans la fondation? Non. Non. Est-ce que pour aider quelqu'un, il faut une structure, il faut une fondation, il faut quoi? Non. C'est un élan du cœur, c'est tout. Le rapport médical, ça date depuis une année. Si vous avez commis donc chaque ozokota mingi ke baartiste bolingo eza te nga moko naza artiste tala na beli nazozanga ata ya moke parfois bango mpe baza nango te ozosengaki bato baza na bamoyen basunga ngai ekotiaka nanu liboso baartiste te yo moko oyebi mosala na biso ya baartiste eza mosala ya bamandian nga kutu na lobi eza toza baparveni na mosala oyo tozosala baartiste baza baparveni nga nazwa chance natangelango na ina mpo avant basigne ordonnance basigne ndenge président asignaka nazotia ministre ya culture
bayebaka ke baministre wana ake dirige nani ake dirige baartiste soki osali agriculture oyebi ake kodirige bakambo ya babilanga banini me ndenge nini bakotya ministre ya culture ayebi kutu bato oyo azodirige te je le dis naza abandonné comme un chien donc makambo esamaka na Congo na Congo tala kutu bakongolais ya ngambo baye kopropose nga bayelinga chemise eza bon natinda message pa président Sassou a aidé nga eza kohumilie pays na biso nasali yango te bayebaka ke soki batie ministre yebaka oye kodirige nini batie bajoueur batie ya sport bayebi ke oye kodirige makambo ya sport na sport wana bajoueur baza baboxer baza biso mpe bayeba mpo kolelo na bandi olela ça fait une année nayebi te peut-être kofandaka wa te mpo oyeba te ke yandi mosazo. Chers téléspectateurs, bonjour à vous qui êtes en train de nous suivre de partout dans le monde. Anita Tako de Congo Mokili, Anita Tako que vous connaissez dans plusieurs chaînes de l'Afrique du Sud, Anita Show. Alors je suis ici à Kinshasa, comme vous le savez, ces derniers temps je vous montre nos images ici à Kinshasa. Bonjour artiste. Bonjour. Maladi bandakala nazalaki hospitalisé badocteur bayaki koremarke ke non tosenga évacuation na étranger omoni nazelaka sikoyo bapesanga rapport médical nazelaka normalement nazala évacue na étranger mais ezosenga mbongo noyebi kolongwa wa meme ata ozokende kasango lotelela mbongo sikoyo po okende na étranger kofuta basoin kofuta baroter makambo ebele jusque là yango moni place na kangami mbongo eza te omoni nasali presque une année naza bon maladi yo moko oyebi maladi sele eza na nzoto evoliaka nayebi kutu ça fait une année nayebi te niveau nini maladi ekomi yango moni ndenge ozoloba omoni. Bon, selon ce que nous a donné comme rapport, Yandi Mosi Yebisa Biso Papa, pendant tout ce temps où il y a sali métier au Namboka. Donc tu n'es pas capable de nous avoir un yomoko, au Lukata, moi billet, à Bobimana, Afrique du Sud, il faut que ça l'appelle, malade déjà pendant une année, au fin d'une année, pour Yandi Mosi, ça l'appelle Mokota Zoye là au secours. Pourquoi yomoko, on a tant de choses à succès, Yandi Mosi Sala, tu ne peux pas te prendre en charge yomoko. Les fils que billet au bimanami et puis bataille pour se payer. Bon, yo moko yebi musala tozosala ya artiste tozala na salaire te eloko na biso ezalaka kaka nde babengaka matolo singasinga mais lelo oyo quand même kuna moto aza na organisation na ye moni place tozosala émission eza epa na nga moko oto namoni soki nazwaka mayele ya kosomba ata mo ekeni oyo te basi nakufa mpo ndenge nazobela soki ezala eke nazala locataire elingaki entraînenga mingi noki na nini epui natali mpe naza na bana j'ai 4 filles na garçon moko nakosala mpe ke nateki eteni oyo mpo kake kosoignenga ebongo avenir ya bana yango moninga na lolomo bapréféré vraiment na garder mais eza vie soki nzambe alingi ke nakokende problème eza te soki mpe ke nzambe alingi akobikisanga yango moni babilo yo moko oyebi na mboka na biso nazotyama yo na monoko mpe moto mpo asala eloko mpo osalela eloko soki ezalaki période tokoma déjà na 2023
député, il y a des justement, question à poser à moi. Il y a des mots, tout le monde est proche de maman. D'ailleurs, vous avez parmi vous participer à la campagne ex-président Nabiso Joseph Kabila. Et les lots n'ont commis jusque-là, est-ce que nos mamans ont dit, est-ce qu'elle est comme comment pour tout le monde la réaction a été? Wana aza mama. Nte tobengaka mama nzo mama tokobebana jamais na mama lelo soki place oyo nafandi soki ezalaki ye te mbele naza nango te apesa biso baji nateka yango yango nasomba place meme na ndenge ya maladi omoni komo bazwaki biso mpe ozalaki na ashishi kuna moto azwaki biso en charge ezalaki mama Denise mais elle babimisi nga mama areagisaki na ndenge omoni mama Denise esayi kotalanga mama atindaka bato baya kosutenaka basutenaka ngo bato mosusu baninga televizio te tokobebana jamais mama na mwana babebanaka te tozaka mwa meme na sikoyo bato na ye babengaka soki mo eloko eza bapesa me nde ya voyage omoni o dossier ezalaki kote mosusu omoni na nini moto bazolandela ye bayo ya fondation mama Denise mbala moko moto alongwa aya kosote azwa ekokoma nini azowela donc maman Olive a été pour amonaki déjà maman Denise précédaki déjà justement peut-être wana bomakanisi na ngai eza ndenge mabe te mais eza te ke mama ye asungaka bana te ngomoni meme makambo esalaki na goma ndenge ya intervenaki adejoue même place aza chaque fois encourageaka mais sikoyo yambi bosomeka koyebisa biso exactement na monde oza badossier oza badocument na maboko na yo exactement bamédecin basengi yo baévacue yo mboka oyo baponeli yo ezali Afrique du Sud est-ce que yandi moso oza na passeport po tobanda na wana parce que soki ata bato balinga ede yo est-ce que passeport esi basaleli yo parce que quelque part ton posolola etianga babandi badémarche mokoyo mais la caméra est là ntango ozolobela bato ke babandi badémarche bato mosusu balingaki basunga bayebi te okomeli wana non ezala maloba na nga te ke babandi wana chaka kongo moto alobaki jusque la ndenge nga naza document yango oyo rapport médical na démarche moko ye chaka kongo ayaka non abeda so alobi ye moto akomema yo na ça fait vendredi na butu vendredi na butu na aya kobimisa nga alobi ozwa mo mopepe ke tokomi na station oyo ya point na biso na sosa ablo bato abendashi babengi nga tozela bango aye tokende oxygène yokanga bien tokende oxygène alobi non yandi mosi yaka tokomaki 23h30 aye mamoni des petits na batelefone ono ya kosala message na benda to oloba neke oza maladi vraiment aide yo baévacue yo nalobi o mais chaka oyebisingaki rapport médical abenda to motu asengaki ekoti azobimisa mbongo nakende ndenge nini natindi lisusu video nalobi non ekomi kosakana nanga nalobaki yango nasilikaki ngabi na kosala yango lisusu te po parti yo lobi bien ke ayebi après okomona babengi yo non Global Express moto ebengi batindi bango donc jusque là nazomona clarté nani yango azomema ngai toseze pa nani po yana ayebisaki tiaka kongo alobi avant bavoyage moto avoyage eloko elekisaka te bazosala yo na passeport naza wana nazala na passeport te même baagence wana fo babenga nga moko batuna nga eza ndenge nini onokende actualiser omoni depo bimaki ça fait une année il faut bayeba parfois mais batension bakomaki ta wana na sikoyo eza nini mama nakenda tina HG nazongela kosala baexamen normalement il fallait tozwa baresultat ngo lundi
tina bengi cardiologue na vie opesa résultat wana moto te po nazomona clarté bapele ebele natindi badocument na badokter ebele ya kobima o non nga moto atindi nga fondation natindi après 2 heures du temps mosusu abengi o nga naza na nini moto atindi nga boye abi non omoni rapport médical bapesaka ngo n'importe qui te natie mai na monoko te ngabi tozomona bavantire ezolekawa docteur mosusu akoya alobi non nazotinda yo boye nzoka azozwa bacontact na badokter akuna ok baketeko barein nalobaki yango ya nalobaki ngai lobi meme ya namoni ngai lobi nakobanda osala lisusu bemission te epuis nakobanda opesa rapport médical na nga na n'importe qui te mpo nazomona clair te nani azosokipe na ngai. Dites-nous un peu, avant que notre frère, dites-nous, dans votre, vous n'avez pas une association, il y a artistes congolais Oyo, et l'autre Azali a problème que nous sommes à côté de la dossier, ou Ezaka M. Chaka. Bon, Chaka Congo, Aza, Alain de l'artiste, Aza, l'association, Papa Masumu, Baza peine association na biso. Mais je vous dis depuis que na bima l'hôpital, makambo nanga ata moko ya wate. Makambo surprise, mutu kaka ndenge be interview bozo tunanga. Batunanga na lubino naza abandonné na ba ninga nanga. Tino yoka baba portanga plainte na parquet ngala kenda na samba tina parquet. Na itaoka. Na itandoza parce que loba ki bon. Na ita oyo pona loba ngana bindenge nini ngana sali ba clip belé. Sokoda bazo dirigeant ngo pona tozana ba artiste mi balé nyoka longa za masumu za elomba za. Ezana bato pour ta clip asala tatande ba yebi ekokite. Mais chaque fois ba benga ba ngo ba ke zo mbongo. Ngayo na sala na Lorette la père na sala dollar na sala mbongo kota ndeni nga na zwa ke lokote papa ke funda na tribunal. Alors il y a du monstre na ko koloba apparemment vous senti que vous abandonné na ba collègue na yo. Je suis abandonné. Vous avez pas si moi mon bien pas si yango na yo sala et je suis abandonné na lobaki donaza on dirait talana na beli tsafeli na ba yo to bando fanda na banana. Personne les caca pour prendre la visite. Ça, donc, on a fait la bimagate, on a fait la bimagate, ça toujours dans la table, on a fait les alagos, Bassangani, Baptiste, all les jours, tête, le talent là, et ça la magate. Bateau à Bazan étranger, Ange, Solo, Banani, de Londres, il y a des bateaux Tinda. Bateau à porte de ticket la vie, moi ça qu'à l'autre. Mais à ou à pensa, de l'eau comme mon côté. Alors, il y a un dimanche. Autre que le bar qui est au moins la clarté que vous avez chaque fois, on soit au salaire pour cette sécurité. Alors que vous avez remarqué, tout le monde a chaque fois qu'on est pénal comme il au même temps, tu es à mon idée à l'objet à zuper Bamalobayo Zalakiwana. Si vous battez à Kobama Mandam, Nani Pena Koki Kolandila Manayo, Kolandila Pena Makamunayo. Les locaux, Andi à Koki à Salanding. Adresse Nangaeza. Mutu wana walingi na numéro ya téléphone soki balingi baye na ndako oyebi ba démarche ya ba ndenge salemaka na mutu aye tutu eza na mbunga oya oyebi ndenge salemaka yo fanda na Afrique du Sud normalement docteur ndenge batinda facture uta na Afrique du Sud faut bo futa mbongo na compte na ye à partir ya mbongo wana il y a une invitation à voir une visa au vin ok à elle et ça va hôpital lokola ya bisote awa kuno ko kene même sans garde malade madame komi ba vu ba soin et si donc chaque fois on a beau y été mais la lumière mona clair lokola lobby exact que bazo pese ba mbongo bazo ya non na lingina yeba clair nani azolandela ngai ezate ke botambwisa est-ce que vous pouvez ce numéro non je préfère que ça numéro il y a moko moko numéro na ngai eza plus 243 89 52 52
640 wana eza ya plus 243 89 52 52 640 wana numéro na ngai eza pe na numéro ya WhatsApp. Vodacom naza na 081 88 085 18 wana ya numéro na nga oyo naza nango baye nga mpe na deplasaka te. Adresse na nga eza na Busumelo numéro 90 na commune ya Kasavu croisement Busumelo Birmanie moto aye oyo moko oyebi makambo ya nini po ngai namona clair ke onourrir ngai na espoir mosusu ozomona ke eloko moko eza te avant tokende nono bakonourrir espoir wana po kala pe te awa yango nazosenga tomoni réaction tomoni mama Tina lesi mwasi ya pasteur lesi oyo tobandi na esika nga na yo montena est-ce que réaction mama Tina eloko nini koloba batala bayoka ce que cette femme a fait ya kolonga ndako na ye na mobali na ye atindi ye po aya koporte main fort nanu nasepeli makasi na oyo mama Tina asali moni moto maladi visite nde yango ekitisaki motema en tout cas baaction asali nasepeli epui nayebi ke malgré babiloko nazwi mais mwasi ya paster ayaka pamba te aye na mapambo oyo seke nzambe moto atindi ye omoni ndenge place nga yandi mosi bato moto bazokama namipesa kombo kutu namipesa kombo ya dessin animé ngabe bokozwa nga te tellement congolais nyonso na oyo aza na eloko te me mabondeli ezangaka te moto nyonso soki abenga na télévision na téléphone eloko ya liboso aloba nini yandi mosi simba motema tobondela to naza boye soki kaka makambo eleki tu okamwa te bokomona bele nazoteya bakosa o baple basala na ça veut dire que Yann Mose c'est andimeli Yesu. On a dit Yesu. Comment Maman Tina est venue? Merci à Maman Tina qui est une grande consoeur pour moi, d'abord une grande sœur pour moi de l'Antena. Et Batumio Sobazo Landayo. Oui, na série na fondation Songabao. Moi na maman Mubingange na Afrique du Sud. Fondation Songabao Robert Solabo, c'est un grand médecin de l'Afrique. Grand médecin d'Afrique. Na benga qui est pour apesanga normalement atindela nini. Ya yebisanga boy. Abeyan di mosi domaine na yo ngana za. Je vais quand même montrer la facture parce que oui, Afrique du Sud je sais pas, papa. Il a parlé de 30 000 $. 30 000 $ pour tous les frais à opération. Il y a que. Oui, oui. Donc, nous sommes en 30 000 $. Botala, beaucoup diminué en gâtant à 10 000. Pour 10 000 $, les Congolais, ndenge ezala teke makambo esili na kangami lisusu kuna mbongo otisali mbongo te vome soso amelaka eloko ekoki na mongongo nango la santé n'a pas de prix. Robert Songabao vraiment boyele mvwama ige mvwama kutu olakisaki nga ndako na yo lobi na wandofanda na ndako na yo na Afrique du Sud soki na ye Yannick Kinia, l'homme du moment. L'homme du moment. Bozo kabami tuka, bozo kaba babiloko belé. Ba etanga putuke no Yannick Kinia akabaki akabelaki mundele moko. Akabelaki mundele moko mwasi e mundele wana wanda okoka kolinga mwasi te me Yannick. La nende kabana bati monde kona gato. Tamakambo papa. Olukela ye mi tukozo kaba soko tata de ote. Jeep moko 30 000. Ah, non. Jeep moko 30 000.
Yannick Poison de Debout. Anita Choa, Lélina Bombo. Yo moko yebi poison. Kaska sereka. Yo moko yebi poison ndenge ezalaka. Soki côté na nzoto. Ko batilisa ngo. Donc c'est que babiloko za nango. Mbongo za nango. Ekosilaka lelo te. Faut pas changer au makila ta cette fois. Ata nini. Ngai oyo nga ndeko na bino. Bosala na ya. Omoni ko kitaka nazo kitana na Afrique du Sud. Omona ko tu ça kozwa nanu kisi bomona ke nzoto ko changer. Nzoto ko changer. Mengi bolukela nga place akolala place. Boseye kutana. Ngali place boseye kutana. Bobanga te kota kolala bobanga te. Mohamed Moleka, Maman Charity, tolobi Eric Djenga, mokonzi ya bango tout na Djobo. Eric Djenga na pesi yoka oyo. Papa langa soki Anita Choa alobi boyebi na tanga bakomba batute soki natangi mpona yebi ke boko soutenir ndeko la biso bandeko la biso nyonso boolanda biso en direct à Congo Mokili. Vous me suivez aussi à Anita Choa. Vous avez les cas de votre frère, papa, grand frère, oncle oyo azali grand artiste ya mboka na biso tokuti yandi mosi afandi awa malade bato nyonso bayeba yandi mosi na yebi te so bacameraman boko benda epenza bien na minito na leko na monene azaki so tosana émission à l'époque na plateau suka toyebaki alongolaka t-shirt ifatika libumune libanda mais lelo akomi na soni moya ezali te libumu esili bato mosusu bakoma na nzela matu oboti ngabi yo mwana mobali abota seka na yo ngabi tala soki omoni mokwa na fulu koseka ngo te ezalaka nyonso yana azosenga bandeko na nga nyonso baza na Djobo vraiment soutenir nga bobanga te ke oh non bazosala déjà ba démarche moyen tosala lisusu eza te po mutu moko asali démarche awa aza te naza pre bomoni kutu passeport eza te donc oyo bokosala soki bokobanda yango ata lelo ata lobi bobanda nabanda na passeport ce qui est plus important bato nyonso bolanda biso vol mpe koma partir na okende omatela na nini te kaka omati na kiti j'étais vraiment touchée personnellement mais nous sommes basimba ba micro pour toujours pour reconnaître bato baosa malamu kayango yo na moni otosunga mwana moko moke basalaki opération kayango mosusu ya yambi mosu oyo amesana kosekisa biso tosenga na bino maman Olive Lembe, maman Yaban Ebele, maman Denise Niakuro, la première dame de ces pays. En tant que femme, je vous demande de venir en aide à votre comédien qui vous a toujours régalé dans de télévision. Et ça, c'est une fierté de notre pays. S'il vous plaît, nous vous demandons de venir en aide aux Teke, à Koufa, pour tout le monde moyen.